Autour d'Angate, pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici, on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaire qui n'a pas nini, parce que Bukangalo nous a alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour être beaucoup de faire mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant Léopold Betama, il faut qu'il y ait Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Week-end est là, mon abonné, amis téléspectateurs. Nous sommes en direct à Masolo et à Congo Télévision. Topé Siminombo de partout, Boza Rolanda, l'homme. Il y a population, Monsieur Moïse Mbouika Benaïb Sarabino était Sokibiso Tolobité, Banane Souba Koloba, Pona Kopé Sabino. Éclairage en actualité politique d'une manière générale en République démocratique du Congo. Boza Rotala Biso un peu de partout. Mbote Nabino, Bandeko Batali Nyoso, Ndeko Moïse Mouyazali en forme, Pembote, Issou, son partenaire Nyoso. Oba Pesibiso confiance, de près ou de loin. Balobi était et sengeli ko chama boko na média oyo média ya peuple congolais sengeli ko pesa isusu maboko na ndeko Moïse Mbuyo azana ko se battre matin du soir pour na ko pesa information en temps réel na ekolo na biso mobimba na peuple congolais, pourquoi pas na ba compatriotes congolais vivant à l'extérieur de notre pays, bandeko na biso ya diaspora ndeka na lobaka. Mesdames et messieurs, boluka ndeko Moïse Mbuyo bisika mususuté désormais tozali awa obeti na YouTube Masolo ya Congo Télévision au Rozo Biso aux aromona ba logo na biso ndenge ezali na ba plateforme na biso nyonso bo s'abonner ebele na chaîne nabino ya population na chaîne nabino moko na kata nabino démocratique du Congo numérique et professionnel, je cite Masolo ya Congo Télévision na chaîne nabino où ya accompagnaka valablement ba institution école Congo démocratique na chaîne nabino pesaka liberté d'opinion na chaîne nabino salaka décryptage d'actualité politique et socio-culturelle économique en République démocratique du Congo. Nazali en forme, beau s'abonner massivement, beau liker, beau partager parce que quand on a un abino, amis téléspectateurs, ezali timokolo Yesu Kristo akoyeba na kozonga na se ya mokili oyo. Alors mesdames et messieurs, nous allons parler de quelques sujets d'actualité autour de cette émission actualité commentée, excusez-moi tautologie, actualité commentée des ali bongo analyse na biso ya chaque journal de Moïse Mbuyi boyeba actualité ezali dominé na descente ba inauguration immense au Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala na ngambo ya Tanganyika, particulièrement pe na ville ya Kalemi bisika wapi totalisa kibino na ba retransmission na biso nyonso en direct o ezali ba inauguration immense chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi kosala. En tout cas les goûts et les soucis Moïse Mbouazali nango parce que boyebi était ba attribution pe belé ezela ki biso na kati ya Kinshasa capitale école Congo démocratique, mais une équipe déjà Masolo ya Congo ezali sur place na ngambo ya Kalemi. Vous avez comment comment est-ce que à tout moment vous avez sa biso misala ba réalisation. Il y a chef de l'État des inaugurations en inauguration côté Banque centrale, il y a Kalemi côté infrastructure moderne, palais de la justice côté donc vous avez comme on a école côté soin centre de santé les alliés détermination à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que autour de cette émission vous avez comme on a les sous le lenge kani mokonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali déterminé ya kopesa na ba congolais nyoso kimia ezala na kati ya tous les quatre coins ya République démocratique du Congo. Vous allez voir comment est-ce que le chef de l'État sangisa qui d'abord bas service nyoso ya sécurité na gouverneur ya Tanganyika pour na kolobela matali évaluation topé ba signaux forts na secteur na biso ya sécurité. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suka ki wana te akenda ipe kokutana na ba chef coutumier ne balobaka mo bazali ba chef de terre ba kolo mabele mokonzi amoka partager ki na bango na souci wana ya kokamba ekolo na biso lolenge esengeli. Chef de l'État suka ki wana ta yambaki su batu ya société civile pamba te batu société civile bazali bango wana nde ba contrôler rapé batu bazali kokamba ekolo ameka ko échanger na bango ba kokoso ba plaidoirie nini oyo société civile actuelle na ngambo ya Tanganyika Kalemi bazali nango. Et je crois que si ça qui na soirée bongo na ba collectif hein
il y a étudiants ressortissants, il y a Kalemi et Sikawapi Tata Mokonzi wa Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa qui vraiment malobana ya ko ebisana ba étudiant courage parce que bino de bozali bakambi ya lobby bino de bozali ba Moïse Mbouyi ba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ici la ligne ami tous les spectateurs na cadre ya séjour na cadre ba inauguration natali na ba compatriotes congolais o ezali message fort message o simbinga na motema ami tous les spectateurs message on ezali collectif ya ba gouverneur boyebi ezali na 11e session na bango ya conseil de gouverneur oyo bakendaki vraiment ko solana tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na matali situation évaluation plaidoirie boyoki discours immense mwana mboka Fifi Masuka Saini asalaki na délégation na caucus ya ba gouverneur basepelaki te bapesa na Fifi Masuka Saini bokai commentaire sur asalaki plaidoirie belaki moi ba côté moi kokoso o ezalaka ko déranger bango surtout na matali pe financement ya ba frais de fonctionnement na bango. Vous avez suivi comment maman Fifi Masuka alobela kiango liboso tata mokonzi wa ekolo. Mais question na ndeko Moïse Mbouyi awa na lombango ezali na likambo bato nyonso baganga ki oefort surtout à cette dame surtout na mama Fifi Masuka Saini azali moto azali ko bundisa chef de l'état azali moto alingi constitution te azali moto alingi changement révision ya constitution te. Mais je pense que Fifi Masuka Saini asisi débat wana mito le spectateur oefort atalisi tata mokonzi wa ekolo que caucus ya ba gouverneur nyonso awa iska tozali sima ya makanisi na yo o ezali ya révision ya constitution to ya changement nango. Pourquoi na réfléchir Nathalie pourquoi Fifi Masuka a koki kozwa charge wana ya komema collectif nyonso wana komisa na chef de l'état soutien na et loko liboso bo simba parce que ba gouverneur bazali bato bazali ko représenter chef de l'état valablement na ba province na bao. En tout cas, vous allez boutu na mo inamo na gouverneur moko côté les Melkambo est à l'initiative chef de l'état. Et là comme balé ali tango na ebisa kabino qui te Fifi Masuka zali ko accompagner valablement vision ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici je ne vois pas Fifi Masuka côté les la vision na yo zali ko la constitution na biso en tout cas et sengeli to changer ou modifier constitution na biso. Et là ko emisa to lingi ko loba ete bazali ba membre ya union sacrée. Comment expliquer que membre ya union sacrée autorité de référence na bango asangisi bango tata mokonzi wa ekolo o mibeko likonzi epesiye ndingisa wana na koyoka gouverneur moko atelemelaye. Et moi j'ai analysé lorsque Fifi Masuka a se rendre compte atali était 1-1 et sengeli ko sola biso nyonso pe na moto te individuellement et sengeli totanga message wana ya collectif na biso ba gouverneur ko yebisa na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que tozali déterminé ya ko apporter soutien na biso. Ezali sous le ko bombate ya mito le spectateur likambo ezali opération ya désarmement na kati ya province na biso ya Ituri. Ba mouvement nyonso ya ba rebelle ba terroriste nyonso wana oboyeba kete ba simbaki mandoki ba simbaki ba machete pona ko traquer bandeko na bango pona ko traquer bana kolomboka pona ko traquer peuple congolais boyeba ki opération wana esi bandi avec force bozali komona en image ndenge opération wana désarmement ezali ko sala et ba groupe nyonso armé ba groupe nyonso rebelle se créaka na ngambo ya Ituri balobi ete iyo biso ngonga ekoke singa isiko to déposer mandoki to ya sikawa sima ya bendele ya ekolo Congo démocratique. Ici na kopesa bravo na ministre na biso VPM ya défense. Ici na kopesa bravo na ba gouverneur militaire, na kopesa bravo na ministre na biso ya intérieur pour la diplomatie, pour la stratégie bango basili ko sala pa baté ba groupe rebelle oyo les loba bana ko se décider ya ko servir la nation congolaise, mesdames et messieurs. Awana lingi lisusu na lombangu na pesa na bino satisfaction immense. Oyo avant que nous ayons satisfaction immense pour Rolanda, où ils allaient vidéo, il y a désarmement wana, boza komona en image, toyo kango bon tozonga sima, na ko lebela pel kambo Italie Kasai central. Kasai central et belé balobi pe zaina ba oubliette, mais suivons d'abord la vidéo et bon tozonga na sima pona koyo kamalobaya gouverneur Joseph Moïse Kamboul azali bongo ndoi nangai papa nabiso o akiti na Kasai central pour na kosala ba évaluation. Tout là nos vidéos Italie il y a déjà mémo volontaire na ba groupe armé.
Fin de l'encadrement de 18 mois des ex-combattants issus des différents groupes armés dans la CADECO, dans le centre de transit de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS après son lancement par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Luboyanka Chamadjoni. Achevée avec succès, une cérémonie de fin d'encadrement à l'honneur de ces démobilisés a eu lieu dans leur site de Biango. Ces ex-combattants ont décidé volontairement de déposer les armes et après encadrement, les uns ont choisi d'être réinsérés dans leurs communautés respectives et les autres ont décidé de rejoindre la réserve armée de défense RAD en sigle pour servir loyalement la nation congolaise comme réserviste tel que souhaité par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées congolaises et exécuté fidèlement par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita. L'adhésion à cette réserve d'armée de la défense pour ces ex-combattants reste volontaire et non forcée, a fait savoir le général Godas, coordonnateur adjoint de la RAD et chargé de démobilisation et recrutement. Ceux qui voudront défendre la patrie iront à la RAD, ça sera volontairement. Et ça sera volontairement. Vous commencerez également à percevoir votre solde comme les militaires FARDC. Vous aurez les mêmes avantages qu'eux. Par contre, sachez que l'armée, c'est la discipline. De son côté, le général Déo Baleke, conseiller du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, a sensibilisé la jeunesse iturienne à saisir avec empressement cette main tendue du chef de l'État à travers ce programme. Vous ne faites plus partie des groupes armés car le PDDRCS vous a lavé de vos crimes. Vous êtes devenus maintenant des représentants du gouvernement pour vos frères qui sont encore à Brousse. Allez les sensibiliser pour construire le pays et donner la paix en Ituri. Signalant que pour être membre de la RAD, les ex-combattants doivent passer au processus de désarmement et démobilisation. Un appel donc a été lancé à ceux qui hésitent encore au sein des groupes armés que RAD est désormais en marche. Voilà, mesdames et messieurs, opération désarmement volontaire. C'est pelé déposer armes blanches, pour travailler si le Congo démocratique. Message qui était Kassai central développement égalité, Kassai central misal les Kangama gouverneur incompétent, gouverneur Azaliwana pour intérêt personnel. Mais si vous allez suivre en image, comment est-ce que le gouverneur Joseph Moïse Kamboul yemoka kitaki sur terrain pour ko palper didwa na ba réalisation o e salami wana na likambo etali d'abord résidence na e na likambo etali ba administration o yo ezala quitté topé ezaki na ba condition ya mabe. Les gouverneurs Joseph Moïse Kamboul azali très satisfait. On va suivre messieurs le gouverneur bongoto bana kozonga na sima amis téléspectateurs pour la continuité et actualité commentée na ndeko Moïse Moïse. C'est parti. Sincèrement, et cela avec toute droiture, que l'entreprise Safirmex continue sur le même élan pour nous rendre les autres ouvrages dans les délais convenus. Merci. Voilà. Tozo katisa na ngambo ya okatanga précisément na Lubumbashi. Lors il y a ces jours na e, yazali nani, yazali procureur général ya cour de cassation, mwana mboka firmé Vendé, ou yazali bongo, moto ya talisi moral, moto a rappelé sous ba magistrat ABC ya mosala na bango. Bozo landa tout à l'heure awa comment est-ce que détermination yazali, il y a ba animateur pe. Il y a ma juridiction à l'école de la République démocratique du Congo. Des vrais compatriotes congolais. Firmez-vous, peu importe des dénonciations calomnieuses, peu importe la situation nuance pour déstabiliser la morale, pour déstabiliser la personne, pour déstabiliser les combats, pour déstabiliser la détermination volontaire politique, sociale, le président et le procureur
général à cour de cassation, après à cour de cassation, moi n'a pas fermé Vundé, boibaki na nyoso ben tox batambusaki, mais l'homme a l'invité. L'homme a l'objet été, même atana ma commis en Zambé, bah biso était motakolé na suyer ya fronae. Alors biso suyer ya frona biso ezali mosala otozali kosala. Bo respecter yango bo sanate, maloba tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesa ki na biso. Biso bateau ya administration. Biso basali ya l'État. Biso bateau to aiko kamba ba juridiction ya likolo ya ekolo na biso. Je vais vous laisser suivre causerie morale na ina ngazaki. Je vais vous laisser suivre message fort ya portaki. Alors aussi sa mission a été, alors aussi Lubumbashi sans pour autant kutana. Nakor ya ba magistrat kutana bango pour na ko pesa bango moral, pour na ko ipsa na bango été bobo sanate, tozali batoto liberté expression. Tozali bateau, tozali sima, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va suivre le procureur général près à la Cour de cassation, Bongo Tozonga Nassima, amis téléspectateurs. C'est parti. Général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou, dont le ressort et le territoire national ne vient jamais en privé. Voilà pourquoi, ayant les intervenants dans toutes les provinces, le procureur général près la Cour de cassation ne pouvait regagner Kinshasa sans voir ses collègues magistrats. C'est ce qui justifie les échanges que le patron de l'action publique a eu lundi 25 novembre 2024 au parquet général près la Cour d'appel du Haut-Katanga avec les magistrats de cette juridiction. L'occasion a été pour Firmin Vondé Mambou de rappeler aux magistrats les dernières recommandations du chef de l'État et d'insister sur la renaissance de l'homme intérieur de ses interlocuteurs. Mais réveillez d'abord l'homme intérieur, cet homme sans tache qui habite en vous pour faire prospérer davantage ce qui nous est demandé. Ne commençons pas par exiger nos droits, donnons d'abord ce que nous devons donner, soyons d'abord sous le joug d'une obligation. Ne dit-on pas que celui qui travaille mérite son salaire? Nous allons travailler dur et nous espérons que nous allons bénéficier à l'exactitude des efforts que nous fournissons, du salaire qui en découlera. Les échanges étaient intenses et à bâtons rompus, au cours desquels toutes les questions, notamment celles liées aux droits des magistrats, ont été posées au patron de l'action publique. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a annoncé officiellement que le traitement de magistrats allait passer de simple au double. Et depuis lors, il n'y a aucun signal, aucune communication. Qu'en est-il, chef? Firmin Vondé Mambou a invité ses interlocuteurs à faire confiance au chef de l'État et à s'en tenir aux promesses du magistrat suprême qui est déjà très regardant aux problèmes qui touchent aux magistrats. Cela avant d'indiquer que ce sont des impondérables qui empêchent la matérialisation des promesses faites par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je suis membre effectif du bureau du CSM. Nous sommes dans une collégialité qui ne dit pas son nom, interpellés, nous tous, par votre question. Qu'est-ce que le CSM n'a pas fait? Vous savez, chers collègues, il y a un combat que nous menons. Donc la voix a été portée là où elle devait l'être, pour qu'effectivement ce qui a été annoncé puisse se faire. Des impondérables qui surviennent font parfois que ce qui est annoncé ne se fait pas. Tout au long des échanges, le premier magistrat du parquet civil a insisté sur la renaissance de l'homme intérieur des magistrats, sur la fin des avertissements, sur le respect du droit et de la loi pour que le travail reprenne de très bons pieds et l'administration de la justice s'en trouvera aguerrie. Tokotika ngambu ya cour ya cassation et si capte uti kotalisa na bino message fort ya mwana mboka monsieur le procureur général près à cour de cassation Firmin Vondé de betasko masolo mwa moke ya affaires sociales et actions humanitaires. Maman na biso Aziza Munana. Amis téléspectateurs, je pense que le long là-bas qui n'a pas de commentaire moi mingité n'a pas talisa na bino été comment cette dame
sous l'impulsion du chef de l'État, sous la conduite du chef de gouvernement, on a eu maman Judith Toulouka Tsumino, Aziza Nathalie Mounana, Akitaki, rapidement, amis téléspectateurs, Nambujimai. Et si Kapi Boyebi était ministre Akitaki pour Nalikambo Etali 800 et des maisons, oui, dérangeant qui ma famille est belée, oui, tout chaque population n'anga mon abisso à Kassai. Population est belle à la qui abandonnée, population elle est là qui paie moins mingi. Mais sous l'impulsion chef de l'État, maman Aziza Mounana, Akitaki, rapidement on a Kassai, précisément en Bujimai. Et si quand il y a d'autres cabinets à bola d'intégralité, il y a message nae, il y a maloba oyo maman oyo akumbi, le ko la ministre des Affaires sociales et action humanitaire. Boyo kama kamnini ako sona bande ko na biso ya Mbujimai précisément na Kasai. Boyo ka message nae azako tambwisa na Matali, vision à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo à cette dame. Lorsqu'il y a des femmes comme Aziza Mounana qui travaillent, na ba lobbying na bino, na ba caméra cachée moi ya mike déstabiliser. Messieurs et dames, ne cherchons pas à déstabiliser de vrais compatriotes. Des personnes qui ont mouillé maillot, qui ont tika ba famille na bango bana na bango très loin pour servir la nation congolaise. Et bato aboué bazali bato bazako mérité accompagnement. Le kola bande kombouyi oui. Parce que ceux qui babiso autolobité moto akoya ko beta maboko pe azalité. Moto akoya ko talisa bino réalité. Tolanda ami téléspectateurs maloba moi c'est surtout le message on a simbi ya di même mingi Aziza Mounana Nathalie bon tozonga na sima ami téléspectateurs ya mboite aussi sa actualité commentée na Ndeko Moïse Mbouyi. C'est parti. Voilà, je crois que Mokolo Lobby, amis téléspectateurs, Tokomo aussi ça m'a solo ya Congo na biso ya lelo. Lobby ezali mokoni, lobby ezali mokolo ya samedi 30 novembre 2024, jour pour jour, bientôt on a aussi ça Mbula Oyo, année 2024, c'est dans un mois et 2 ou 3 jours, toujours aussi ça un go. Mais lobby, je crois que Bogota la retransmission na biso en direct, Trozana commune les sous il y a Lemba, pourquoi? Parce que chaque week-end et comment le rôle à devoir à domicile et comment le cola et le comoko de chaque jour le cola dominical moko oyo monaka maman meilleur élu ya commune ya Lemba à Lembakate pour satisfaire la population na ba descente nae sur terrain. Lobby ezali nini lobby ezali bongo installation officielle ya likambo etali jeunesse ya parti politique ACP ezali installation officielle et en même temps ezali présentation. Il y a bilenge nyonso ya parti politique ya ndeko Gentini Ngobilambaka. Siko bilenge batali balobi ete na kati ya famille na biso politique. Bato baza ebele. Mais tolinge ete activité ezala marqué na présence ya maman Nobertine Matanda. Mamou atika ka bilenge ya ACPT. Mamou à tout moment azalaka na biso bilenge ya ACP. Voilà pourquoi officiellement tolingi to présenter na ye. Tolingi to présenter na bandeko Mwamba, tolingi to présenter na bandeko ya Lemba, tolingi to présenter na bandeko École Congo démocratique, messieurs et dames, likambo etali jeunesse, il y a parti politique oyo, ACP parti cher ya ndeko Gentini Ngobilambaka. Je pense que les alliés activités oyo Ndeko Mbouyi à couvrir, Masolo à Congo Télévision à couvrir, amis téléspectateurs, Torosan Lawana, Bozangate, Pona Koyoka Oezali, présentation officielle, il y a parti politique Mana. Tous aussi lisa awa, amis téléspectateurs. En tout cas, il y a 2 questions awa, tous aussi lisa. Ezali Kambotali, affaires foncières. Nous avons réellement reçu de ministres du terrain. Nous avons réellement de ministres qui accompagnent la vision du président de la République. Moïse Mouisso qui a akobele là. Ebele bayaka babenga kango intox. Ebele bayaka balbarango chalelo. Mais ici j'ai dit bravo et félicitations. La dame Kassia Bandoubula, ministre des Affaires foncières, yewana lisusu sur la terre. Alobaki mbo de kombuyinga na kolembate na bateau nyonso bazoka kosala ba construction anarchique. Bateau banso bazoka kolelisa population. Na kitambo peuple abele laki. Mosika te na terrain na biso ya vélodrome. Comment est-ce que société monene oyo pétrolière akangi esika ya monene na kotanga kombo ya société wana te pour la publicité na bango. Mais tant bozali komona boyebi société nini bandeko nyonso ya kitambo bandeko nyonso na vélodrome wana. Oye yaki pona kotonga station moko d'essence. Na koyebisa na bino gouvernement congolais a eu détermination à kokanga yango pe misala wana sengele katana peuple abeleli peuple asengi merci na ministre ya terrain mama Akassa Bandoubula
Maman kotika population te à tout moment so ka yoki ke sika ya mabe et sika ya kokoso ezali. Ye azali wana pour na quoi accompagner vision ya tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et awa esengeli na pesa merci et félicitations. Na l'un de proches collaborateurs tata Mokonzi Ekolo, je cite monsieur Félix Kabala. Je dis l'un des proches collaborateurs, sincère, sérieux, qui accompagne valablement le chef de l'État. Et ici, il tient à remercier et à applaudir monsieur Félix Kabala, surtout dans la bouche autorisée. A copé sa longonia. Na disiko ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo ya Tanganyika, kuna na ville ya Kalemi. Niko Félix Kabala zali ko accompagner réellement vision ya tata Mokonzi Ekolo. Ali nga ko senga bandeko nyonso ya Kalemi. Ah chef de l'État sali ba inauguration. Ya koto ba banque, koto ba université, koto ba hôpitaux, koto ba nzela na parlons pas. Koto ba assemblée provinciale. Ezali pe eloko na bino ba député peuple na biso ya Tanganyika bobatela. Voilà de personnes que nous voulons. Lorsque son chef descend sur terrain, il n'est pas à quoi pour conscientiser la population. Bravo à Ndeko Félix Kabala. Bravo à Ndeko parce que Azaïko Lembate ko accompagner vision à Tata Mokonzi Ekolo. Ah oui. Et si seulement Zalaki na volonté n'angai moko, je demanderai même, monsieur le président de la République, que Ndeko Sengeli a relé à Kasiko information officiellement. Et Sengeli Ndeko Kotala na ba carnet. Pourquoi pas Ndeko Félix Kabala? Lobby Toyoka na en ordonnance présidentielle. Azalape porte-parole, il y a Tata Mokonzi Ekolo. Pourquoi pas Félix Kabala? Si est seulement le chef de l'État Remaneme Zalikoya, Nengeto Koyoka, Azalape, ministre il y a communication, médias et porte-parole à gouvernement. Parce que, jusqu'à la preuve du contraire, na comme on a mon côté, à côté de la expertise, savoir-faire, il y a des koyo, intelligent, dynamique, constant, fidèle à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tant que vous avez un traître, tant que vous avez un battu belé, vous avez un tika Félix Tshisekedi, vous avez un intérêt personnel. Mais il y a toujours un monsieur silencieux, simple, calme et doux, ou andimi comme il y aura toujours mayonnaise. Avant même Félix Tshisekedi à la présidente. Nous avons dit. On va finir, amis téléspectateurs. Pour nous voyez, Sanabino était peuple congolais Sengelito à la fière. Peuple congolais Sengelito Sambela Mingi. Pour Ndeko Mobali. Ndeko Tedi Luamba Moba. Ministre Nabiso ya ressources hydrauliques et électricité. Na mosala na ya malamu wazai ko sala. Lelo ekomi na ba kabala moko linge sala ma contre. Ndeko Tedi Luamba Moba. Na sina yoki na ba cabinet ya molili ya bato mosusu o ba komi ko luka ko salir sika wa image. Ba ko luka ko loba ete si réellement Remanema et Koya Sengeli Ndeko na fana na bande de touche. Bariki Kotika a été. Messieurs et dames, détrompez-vous. Car le chef de l'État lui-même, président de la République, Boyoki na Kipushi, comment est-ce que a rappelé Bandeko Nabiso à Kipushi? En tout cas, il faut être fier de votre ministre. Nous avons un ministre dynamique, compétent, intelligent, à la personne de Tedi Luamba Moba. Et Binobo Kanisi était, Motolokola, Tedi Luamba Moba, oh Tata Mokonzi, a loué en public, pas dans le conseil de ministre, en public, messieurs et dames. Ma presse n'y sont étrangère, ma presse n'y sont internationale. Allez yo lelo, au meki kozwa moi batumoko 5-10, na ba faux compte, pour ba luka koya ko salir image. Pour ba luka koya ko déstabiliser morale ya moto azali ko vendre. Ako ko pesa ba compatriotes congolais nyonso maina courant. Bisika nyonso ali koleka. Bo ali ko mona tango azako kita na ba avion, ba séjour, comment est-ce que ba ko yambaye na esengo. Parce que azali moto ako sala fierté. Il y a gouvernement Judith Tuluka Tsuminwa. Maman Judith Fanda Kimia. Pour Zali pe na basola na on a kati ya gouvernement ou bazali ko accompagner ou valablement. Ah oui. Je l'ai dit parce que Zali ba investigation automenaka. Toke tokoti koti. Je vais finir, amis téléspectateurs. Je vais finir mais actualité Zaïkoya. Bravo, 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 bravo à Doudou Fouamba. Ministre Nabiso ya Finance. Bande ko bomba ba lobi tata Mokonzi Ekolo tozwana nous. Moto alingaka peuple boité. Ba ministre nyonso ya Finance bazalaka ezalaki motema mabe to ezalaki nini? Ezalaki motema mabe te. Ezalaki ne bazalaki
na stratégie te bazalaki ba amateur bayaki na kati ya ministère na biso ya finance ba quitter ba ABC comment ya kosala. Mais voilà la personne qu'il nous fallait depuis longtemps. Si et seulement si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo banaka na finance oyo na ba Doudou Fwamba mais le loto ali mosika bilembo nde bilili ezolobela bato lokola bandeko Fwamba bilembo na bilili nde ezolobela. Bravo na ye, bravo na ba compatriotes congolais nyonso. Tolinga école au Congo démocratique. Tolinga patrie na biso. Tolinga la nation congolaise. Ndeko Moïse Mbouina Sisi Masolo ya Congo ya lelo. Actualité commentée ya vendredi ya lelo esili. Na pesi un bon week-end na compatriote congolais moko. O azali sima ya vision ya tata mokonzi o ekolo. O azali kosa la fierté. Il y a des animateurs mingi, il y a des établissements, il y a des institutions à l'État. Je cite le pasteur Dieudonné Kamuleta. Ah oui. Tapé si mbote pe bon week-end ici Kazali. Kolanda passage. Il y a l'homme positif. Moto aboya kanyaka, moto aboya détournement de Moïse Mboui. Bon week-end naye. Mosali Yanzambe Dieudonné Kamuleta. Tika été 2024 on est au Kena Kosili Sango ezala nemoko. Oui, apportez-le yo. Bah, réflexion 2025. Le Kola, un vrai compatriote congolais qui aime sa patrie. Ne jamais trahir le Congo. Ngayo, nako trahir ça ka ekolo ngate. Nakuta Nabino prochainement amis téléspectateurs avec d'autres numéros. Il y a Masolo ya Congo télévision actualité commentée dans des Moïse oui. Merci à Diego, merci à Nida, merci à Axe, merci à ma collaborateur Nyonso balandi biso de près ou de loin et merci à Batunyon Sobolingi nan ko s'abonner te menga na ebike c'est pour bientôt beau s'abonner massivement, beau liker, beau partager et c'est vous allez pas à biso. Au revoir. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au texte. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir Yé. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo nous alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour que ete bokobi na faire mandat bolingo chez la constitution. Donc ndenge za na vrai pasteur à Congo ya boso eza fachi. Berger liboso ezaye, nganga ya liboso ezaye. Avant Léopold Betama tu vois que ndako luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS.